Shalom, shalom de l'autre côté. Tout bandit, chose promise, chose faite. Tout kabali solo. Tout kabali solo. Share to the group. Okay, once you feel gift to me, I'm gonna share to my WhatsApp as well. Shalom à tout le monde. Bonjour. Solange Botaka, Cash Lady, toujours na post. Lukambongo kutana na Ozambongo, Bank Lambert, Asolaka, TikTok. Esther Makizembe, bébé Makizembe, Oyangoana. Donc, shalom, bonjour, Naba Oyo Nyonso, Balandi à notre programme na avis du public avec votre humble servante Mama Eshkra, Esther Gisèle Kachunga Ramazani, à partir de Londres, de la génération samaritaine. Là, c'est mon identité. Hein. Donc, moi, je ne cache pas mon identité. Je suis de la génération samaritaine, la femme chrétienne. Moi, je suis à Koutanaïf, na priya Jacob. Maman Esther. Autrement dit, Esther Gisèle Kachunga Ramazani, à partir de Londres. Boza ebele, vous m'avez déjà pour se connecter. Bo se connecter. Et puis, de tozo les cas direct na avis du public. Na YouTube, na biso na lobaki, bo se connecter kuna, bo s'abonner, la servante Mami Ker d'Ange Botama. Yao yango wana, à partir à Londres, na pesi bini surtout ba shalom, na pesi ba bonjour, na mouninde boza ko se connecter, kuna pe na kati ya YouTube pe baza ko se connecter na vie du public, bo s'abonner kuna, bo taguer, bo liker, bo share, bo partager massivement. Toye na lisolo moko ya kitoko. Mote pe la kaka. Toye na lisolo moko ya kitoko. Sir Peniel. Via Peniel ezo kende bien te. Mama oya bota Peniel. Samba kalambai oza wapi. Yambwete to banda. Opesanga 1 minute. 1 minute. Ngamoko pena se connecter na YouTube. Ota. Vérité sur affaire ya Peniel Kalambay. Tozape kuna signaler vidéo bo liker. Bo liker. Pour na moni babani déjà ko signaler vidéo balingi émission ele kate mais par la grâce de Dieu to sala yango. Nalobaka na bombaka identité na ngai te, je suis une chrétienne, moi na nzambe yamba ko bandali kambu nyonso esengeli fondement et à la prière yango nzamo beaucoup ya niso puis likolo la prière ko bakisa la parole de Dieu yambo te to banda to gumbi mitu juste 1 minute to bondela to tika Saint-Esprit à diriger moment autre les canabino ensemble to yoka qu'est-ce qui ne va pas au juste to bondeli na kombo na Yesu. Éternel Dieu des armées, papa, nous te sommes infiniment reconnaissantes. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée gratuitement. Seigneur, merci pour la force ainsi que la bonne santé. Nous te sommes infiniment reconnaissantes. Seigneur, nous venons recommander ce moment agréable entre divine sainte main. Règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, prends contrôle afin que tout ce que je ferai sortir sur ces livres puisse donner rien que gloire à toi dans le puissant merveilleux nom de Jésus-Christ. Je me suis prié. Amen, 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 amen. Shalom na balandi nyonso ya avis du public. Shalom na balandi nyonso ya Eshkra. Ya Royaume Uni officiel TV. Shalom na bande nyonso. Oyo balandaka biso nakati ya la génération samaritaine. Vous êtes vraiment nombreux. Ba mama bo tagué. Bo koti sa bande ko petozo le ka direct na avis du public na YouTube. Toye na te moko ya kitoko na lobby. La vie de Peniel Samba Kalambay ezo kende bien te mama ya Peniel oza wapi. Mama ya Peniel oza wapi. Ursule, dernière flèche du Carquois. Mama ya Peniel, mama oya bota Peniel Kalambay aza wapi. Beaucoup de gens, mes bien-aimés, bako se poser question, babi, pourquoi maman Eshkra ozo tout na olobi mama bota Peniel Samba Kalambay entre les guillemets azawapi. Ce qui n'a tiré maman oya bota Peniel azawapi parce que moi sinde mutu amemaka zemi 9 mois na libumu.
Moi sinde mutu, maman de mutu ayebaka ke vie ya mwana ya moi c'est kende bien te. Maman de mutu amemaka fardo ya mwana ezalaka papa te me bien aimé ba maman bino bozo landanga. Ezalaka papa te ezalaka biso ba maman de toyebaka ke vie ya mwana o ezokende bien te. Parce que maman na kati ndaku yende mutu akengelaka. Maman na kati ndaku mutu azali gouvernante, yende mutu gouvernaka. Oui, papa azali chef ya ndaku. Papa azali chef ya foyer. Papa azali chef ya famille. Mais gouvernement, gouvernance, ezalaka mwasi nde mutu a travaillaka na département ya gouvernance. Donc, yende mutu azalaka gouvernante, mwasi nde mutu a gouvernaka. Yango tongo nazo la vie ya Peniel Kalambai naza komi tuna mama ya Peniel Kalambai oza wapi. Yango to kenenga na loba toujours na bandaka toujours na la parole. Ngata on a salaka analyse na ngai état que chrétien. Moi si on a ébi parole na lingaka toujours analyse na ngai ezala appuyer na ba verset biblique. Pourquoi verset biblique? Parce que tobi malibanda ya parole te oyo tout oko sala mais bien aimé ezala fondement nango ezala na verset biblique. Toke d'abord na Luc 23. To se connecter na vie du public. Papa Nabiso Didier Masuki mobile ya mandefu ya pembe à partir ya Switzerland na pesio ba mbote na yo. Merci pour la connexion qui toko ezo le ka to tagé ba maman to za la selfish te to za la ka biso mon côté mais to kota na bande ko mususu. Na keko kota bongo na rotanga bongo na Luc 23 à partir à verset 28. Na tangi na kombo na Yesu. Bible bi na bisoni. Jésus se tourna vers elle et dit, fils de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais plutôt sur vous et sur vos enfants. Tout maintenant l'icolo. Na verset balobi, il était suivi d'une grande multitude, d'une grande multitude, des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Balobi ezalaki na foule ya batu ebele babande kolanda e na kati ya foule ya batu babi il y avait les femmes oyo babande kobeta tolo, il y avait des femmes oyo babande kosimba mitu, il y avait des femmes oyo babande kolela. Tango Jésus a tourné atali basi wana ayebisi bango alobi femme du Jérusalem, alobi basi ya Jérusalem, alobi ba mama bolela pona ngate. Bolela plutôt pour na bino na bana na bino. Mama ya Peniel. Tangu via Peniel ezo kende mabe. Ezali devoir etant que ya mama ya Peniel. Yende mutu il faut luka solution pour na mwana na Peniel. Ngana ebite moi je me demande si seulement si mama wana o azana ndaku ya ba Peniel kuna na États-Unis. Est-ce que mama wana azali mère biologique ya Peniel? Sonage botaka. Est-ce que maman on a azana ndaku ya libala ya papa ya Peniel parce que ba parent ya Peniel papa ya Peniel aza pasteur. O azako evre na kati na église, azana ministère o azako evre, azana église na kati États-Unis. Moi si o azali pembeni ya papa pasteur, papa ya ba Peniel, to yebite, mais il paraît que c'est la maman de Peniel. Alors, on a d'abord se poser la question. Avant d'abord, tu as la sujet où ils ont mis na carte na internet, na carte na YouTube, na ba vidéo, tout le monde qui lobby, Peniel, ba kangaki na carte à 1h B. Alors, na carte à office, wana ya 1h B, Peniel a bimisi bitumba, abane ko bundi sabatu na carte na 1h B. Hôpital ya munene, centre ya munene ya recherche ya mboka na biso Congo. Et si quand il basala kaba test ya sida, basala kaba test ya nini ya tuberculose, basala kaba scan, basala kama kamebedo ezali hôpital ya munene. Tomoni Peniel Kalambai akeko bunda na kati, yambwete ngana kende ko toucher loko wana. Na ninge d'abord na parlons sur Peniel. Peniel Kalambai azali mwana oyo, abotami na poto te, mais azali mwana oyo aye poto mwana mukie. Nebi ajina ya na poto te. Komona eboye alobaka anglais kitoko, komona ebo alobaka français kitoko, adam mwana oyo aye poto peut-être ba 5 ans 6 ans. Donc abandi ba école primaire na peut-être en Europe. Donc ali mwana ya poto, mwana oyo a évolué na poto. Mwana wana tanga komi na âge ya 17 ans, Peniel Kalambai azwi bac na ye.
oyo na kisa tobengaka examen d'état. Alors comment na mwana poto azui examen d'état na ye na 17 ans de bana biso abazwaka mbala moko na 18 ans ba para ya Peniel ba permettre Peniel akota na libala akende ko bala marque kalambai ba mama nanga est-ce que mwana wana ya 18 ans Peniel otozolo ba lelo akomi na 29 ans est-ce que Peniel wana azalaki na maturité enough suffisant ya kokota na mariage? Maman pas sa mère double. Bo tagelenga maman pas sa mère double à côté bijou ma pina côté. Est-ce que Peniel moi maman nyonso ya poto nga sino lolo naza ko s'attaquer na maman ya Peniel parce que maman ya Peniel ezali ne sion to salisoni. Donc le papa ya Peniel était pasteur mais nazo ko s'en prendre na moi si bibiche ka sa porter chassa yango wana. Nazo le bana maman ya Peniel parce que maman n'aime ta même qu'à 9 mois maman n'aime ta pesca moi l'éducation maman n'aime ta yeba que ceux qui moi na a comme une maturité à koba la toté et ça va papa te parce que papa qui n'ra musala maman ta tika la copie sa bonne éducation maman ta yeba que est-ce que moi na on a âge na aibi ko skola kaleso na elle est-ce que moi na on a âge na temps ba menstruation e bimaka moi na on a prenaka soin de nini est-ce que moi na o ayebi kolamba? Mais cette maman-là, la maman de Peniel, elle a permis que sa fille de 18 ans puisse aller au mariage. Moi, à peine à 8 bac. Après de fois qu'on soit bac, malamon comme à Tindien à 4 mariage. C'est comme moi, je me pose des questions. Tant que Peniel à 4 mariage, à Kenegobala. Est-ce que Peniel a qui moi na malamu nanda ko parce que ngana ebisi moi na waza moi na malamu moi na wazo travailler bien na classe parents nyonso aolinga moi na ya mwasi asala ba étude avancée parents nyonso donc parents oyo kotina moi na akota na mariage ou ake na bas âge donc c'est que moi na wana abandeki koyoka te donc c'est que Peniel tant avec les parents ne connaissent États-Unis Peniel abandeki koyoka te parce que ce qui vraiment Peniel abandeki ko sala ba étude na très bien abandeki ko avancer bien na ba étude na abandeki ko travailler bien. Moi je ne crois pas que parents moko ako permettre moi na wana ou azana futur azana avenir ya kitoko moi na wana ou azo travailler azo briller na école à permettre moi na wana kota na classe to boité baluba en tout cas boy excusenga makambo ya kokotisa bana na mariage na bas âge et si la kala tozali na 21e siècle mais tout le monde malgré la quête na 21e siècle na mboka o ya États-Unis mboka ya liberté mboka état de droit tout le monde ba parents ya Peniel ba permettre Peniel à côté na libala na âge de 18 ans donc c'est que ba parents ya Peniel ba mona que Peniel abandé koyoka te Peniel zaki mona moko impossible alors pour na bango ba mona que ba balisa ye pour mobali akene ko continuer éducation et sika bango ba échouer. Donc on a retiré conclusion bongo sans bring ma phone. On a retiré conclusion bongo. Non pas vraiment on a retiré conclusion mais moi d'après mes recherches je vais vite comprendre que Peniel abandaki ko yokate. Le coup la Peniel abandaki ko yokate yango wana to moni ba parents ya Peniel ba permettre que mutumo kazo benga awa na ebite suka nga intervenir. Oui allô? Oui, allô? Sorry, connexion est l'équipe. C'est que Peniel abandonne Koyokate. Pourquoi moi je m'attaque na maman ya Peniel? Maman ya Peniel étant que moi si. Jésus qui s'azole le ba awa lobi nini, alobi basi à Jérusalem. Alobi les femmes, abibo le lapona ngate. Bo le lapona bino na bana na bino. Maman ya Peniel ozana kata mariage. Maman a Peniel obali mobali na yo obotiba na yo jusqu'à ce moment où je suis en train de parler. Maman Dorcas Tono yango wana shalom moi sa pasteur Jean-Louis notre pasteur Jean-Louis sa femme maman Dorcas Tono yango wana ba maman pasteur boyoka entre ngana côté ba maman pasteur bakota parce que lorsque nous allons parler sur maman ya Peniel je m'adresse aussi na basi ya ba pasteur je m'adresserai aussi na bana ya ba pasteur parce que tant que nous a image ya Peniel tout le monde en même temps image ya bana ya ba pasteur bana ya basa ya nzambe Peniel a côté mariage maman ya Peniel comment na jusque là azana kata mariage na ye pourquoi nous dit vie à Peniel ezokene mabe parce que Peniel na âge à mouké d'abord 18 ans à côté na mariage
Kokota koti na mariage yango akei aboti bana mibale. Na end of the day, Peniel azo bimana mariage, bana mibale Peniel a divorcé. Déjà comment moi si ko divorcé, ko bimana bana, et ça déjà échec. Donc quelque part, vie à Peniel déjà, a commis déjà boité, a commis déjà un handicap. Pourquoi commis un handicap? Parce que bana wana, ba kozala na problème un jour, na mobali au Peniel a kobanda koza. Surtout éduquer les garçons en Europe sans leur papa, c'est tout un problème. Ko éduquer d'abord bana mibali sans papa, quel que soit bana bas, c'est d'abord donner l'éducation aux enfants à la maison. Sans le chef de la famille, sans voir où on a Mungongo ya mibali, c'est très difficile. Mais tout le monde Peniel a continué à katalibala, a continué à bimi, à divorcer, à bimi na banami balé. Cela veut dire déjà que vie à Peniel déjà, et zo kende déjà bien té. Alors maman ya Peniel, tant au moins on a côté na libala, yo za na kat na libala, yo divorcé té. Moi déjà côté na kat na libala, assez à divorcer. Likola ko divorcer, abimi na banami balé. Likola ko bima na kat na mi balé, moi na côté na kat na ba délire oyo. Et tant que yo maman, et tant que yo maman pasteur, maman ya Peniel, ozo sala nini na situation oyo ya Peniel oyo zo kende. Biso tout ozali a toza ba maman. Biso ozali a toboti bana biso na poto. Maman mon côté akolinga akota mwani na mariage, bon toyebiti na baluba. Na baluba, mibala baluba, bangonde baloba ka mosa zaka na un mot à dire te. Moi je suis sûr et certain. Papa ya Peniel nde muto apuya ki makama, mais tant que moi si soko telemaki eko pesa ki ba argument obi papa bana ngane munazaka na mwana o na ndako papa ya bana ndi nazomona Peniel na kumi na maturité okota libala te. Alors si to tini na libala eko risquer ba retomber nango ezala biso ministère ekobeba réputation ekobeba mokili bakoloba. Alors etant que ngai mwasi na moni mwana oyo azano na maturité okota libala te. Mais on n'a pas vu ça. On a vu le parent de Peniel ba kotisi Peniel na kat na libala. Mwana oyo a 18 ans azaki non attend ya kosakana. Azaki non attend aye banana mokili zandenge nini. Azaki non attend parce que je ne pense pas que na âge à 18 ans cette fille là azaki déjà outside the door. Je ne pense pas. Donc azaki d'abord mwana oyo azaki non na ndako mais ba parents bango moko ba zui Peniel ba bimisi Peniel. Tout moni Peniel est commis oya commis et puis les colons nango oliba ba ici ata mobali ya poto ba ke ko bali c'est na mobali ya Afrique mai kalambai. D'abord oyo mentalité ya mwana poto na mentalité ya mai kalambai ils ont d'abord kokele de perte parce que bana poto ba na façon na bango ko mona makambo. Mwana poto ayebi kolamba fufute, mwana poto ayebi kolamba matambate, mwana poto na âge wana ayebi propriété vraiment ya ndako te, mwana poto na âge wana ayebi nanu ko accueillir ba payate. Mais le parent de Peniel va permettre Peniel à côte na libala akende na Kinshasa, akende na vie oyo ya mesana na ngote. Et l'autre zomona ba retomber. Tozomona lelo vie ya Peniel ndezo kende. Nga nazo la vie ya Peniel zo kende bien te ko longwa likolo na wana baba mama nanga tota na ba dégâts au Peniel la sali tota na ba dégâts au Peniel la sali. Premier liboso ya Peniel les années Peniel a continué na mariage na bas âge. Après avoir obtenir diplôme Peniel a continué na mariage. Peniel a divorcé. Elle est sortie avec 2 fils. Pour mamie balé pour mamie Satou. Peniel a exposé sa nudité. Peniel a exposé sa nudité. Toboïté. Batumsu bazolo bazamona poto. Asali marque ne ya bagen. Il fallait qu'à ça la nini. Est-ce que bamindele nyonso oyo basala Versace. McQueen passe la lingerie. McQueen passe la maillot de bain. Mais en aucun jour, tout le monde a maman na McQueen pour tozaki mobali. Tout le monde a Vivienne Westwood en Angleterre. En aucun jour, tout le monde a Vivienne Westwood a vu caleçon la marque Vivienne Westwood a défilé nango. Mais tout le monde a batuana ba design people wana. Oye basala ba marque na bango basaka nini? Bazwaka ba modéliste, bazo défiler ba caleçon na bango, bazwaka ba modéliste, bazo défiler na bilamba na bango. Est-ce que bango on a besoin de crédibilité?
Pour ça, que Peniel a défilé na caleçon. Une femme au hasard qui mariée, moi je me demandais, les jours où Peniel a qui na studio, a bimi na caleçon, y a body à lati, a vu soutien lati, Mike Kalamba est en côté qui n'est église, Mike Kalamba est qui n'est. Parce que malgré Peniel, Kokabwanina Mike Kalamba ici aujourd'hui, nous parlons de Peniel, c'est à partir de Mike Kalamba. Parce que Mike Kalamba a star, parce que Mike Kalamba a yebana. Yango le biso to yebi Peniel. Donc ce qui Mike Kalamba a même là biso Peniel te, to ngete ba Peniel sama moko te bandek va aux États-Unis. Alors le so te bi Peniel Kalamba ezali à partir ya Mike Kalamba. Alors buzo banyoso o Peniel a ko salaka et ko kitaka likolo ya Mike Kalamba. Quel que soit Peniel alongola kombo ya Kalamba, mais kombo ya Kalamba et ko s'attacha ka vie mobimbana Peniel. Moi, aujourd'hui, je suis mariée. Je porte le nom de Ramazani. Partout là où j'irai, même si aujourd'hui, au nom de Jésus et Salamate, mais même si un jour il arrivait que moi, je me séparerai de mon mari, sachez-les bien les mamans, combo ya Ramazani et Kosata Chakananga. Et surtout que j'ai aussi les Ramazani dans ma vie, les enfants Ramazani. Alors le nom là de Ramazani et Kosata Chakananga. À chaque fois, on a la Sony, combo ya Ramazani wana et banakoyoka Sony. À chaque fois, on a la makamba malamu, combo ya Ramazani wana et kobandaka ka honorer peut respecter. Lelo. Ce qui combo, ya Kalamba et lelo, ils allaient exposer, ils allaient humilier, ils allaient fouler aux pieds, ils allaient à partir, ya Peniel Kalamba. Alors, maman ya Peniel Kalamba, oza wapi. Maman ya Peniel Kalamba, oza wapi. Tout le monde Peniel Kalamba, a lati caleçon, à s'exhiber, à bimi libanda, à tiki biloko nyonso. Oyo Mike Kalamba, a honoraka. Tout le monde a la maison avec exhibition. Tant que tu as une exposition dans la maison exhibition. Pour que tu aies une maison exhibition, tu as un mbongo. Pour que tu aies un art nini o ba exposé. Tu as en Angleterre, en Londres, na Madame Le Tissot. Pour que tu aies na Madame Le Tissot, tu as un star, un grand star y a monde. Tout le monde a muta futa ka mbongo pa ke na maison wana exposition exhibition wana akota ba futa ka mbongo mais Peniel ozwi nzoto oyo Mike Kalamba lile zama ka manzoto na titoki koloba makambo ele ka kilobi na zo ya malembe tokoma Peniel ozwi nzoto oyo ya Mike Kalamba oyo afutela ki mbongo oyo Mike Kalamba oyo a honoraki ozwi nzoto wana o expose yango. Nous autres, ils sont censés. Mon bali pas mon yango. Il faut foutre un mongo. Il faut bala honorer. Nous autres, ils allaient temple. Ozi biloko ya temple. Ozi biloko ils apprécié. Ou exposant dans le monde entier. Soi-disant. Oza mwana ya Europe. Soi-disant. Au sali marque ya caleçon. Soi-disant. Alors, soni wana nyonso. Et zozonga premièrement na ba parents ya Peniel Kalamba parce que Peniel a bimi azali mwana ya pasteur. Donc tant que tu ba mwana ya pasteur, tout le monde a déjà que Seigneur pasteur a fait sa Peniel une très bonne éducation, à soit éducation ya ba chrétien ya bon zambé. Mais lorsque nous voyons Peniel, tout le monde a les caté. Lorsque nous voyons Peniel, tout le monde a que Peniel na libota oya bimi na ndaku oya bimi Peniel a ko yokate. Peniel a vu exposer nous autres. Les collègues ont exposé nous autres, ma maman langa. Peniel a qui chasse, nous tous on a vu. Tous comment c'est que c'est pour mes années. Peniel a qui chasse. Non, que Peniel a qui chasse, à sali marque na ya ba sous-vêtements, à sali marque ya ba gun, à qui kokoteka, à qui ça la publicité ya marque. On est tous tout le monde qui est malgré à s'exhiber qui a fait nous autres on a épaulé. Peniel a kéi kosala akeli kokoteka ba marque ya ba caleçon na ye. En arrivant là-bas, Peniel a sali a teke ba marque na ye et comme il a retour pour azonga et le on laissé passer. Biso tout oyebi to na période ya COVID-19. Biso to sala kana hôpital to yebi COVID-19 na minute o sa filumanda d'azar. To ana ba bijou awa, to ana ba mami botama awa, to na ba to ebele ba sak na ba NHS awa.
Tout ça, infirmière, tout ça, aide-soignant, tout ça, même dans les docteurs congolais, au bakoti, congolais, au bakoti. Mais surtout, en ce moment où moi je vous parle, coronavirus est zongi. Dans l'hôpital, on a la salle à coronavirus. Dernièrement, moi j'ai publié vidéo dans la Michel comment toute la nuit, tous les gens prendre soin à patient coronavirus. Coronavirus est la loi dans le monde entier. Moutou avant à voyager, il faut à la test il y a coronavirus pour nous certifier que est négatif de peur que ceux qui sont positifs en matin avion et qui sont affectés bah tout monsieur au bazan en côté. Tout le monde coronavirus est au bon. Mais tout le monde peignel à tambolinda tamboli. Tout le monde peignel à côté de boîte de nuit. Tout le monde peignel à côté de concert. Dans le concert, il y a les concerts au peignel à côté sans masque. Donc peignel la salle il va vivre pour que ça là. Na souka nango peignel pas zonga poto. Qu'est-ce que peignel a fait? Peignel a utilisé sa copine à que le concert là et test il y a COVID-19 na INRB. Bateau tout bozo condamné gouvernement congolais. Bateau tout le baka Congo ko bongate. Bateau tout le baka Tshisekedi dans ça le côté. Maman nanga. Balobi personne est au-dessus de la loi. Même les Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui, ceux qui a brisé la loi, Tshisekedi loi wana eko kangaye parce que personne, quel que soit le président, quel que soit Mboko tozana à la Grande-Bretagne, Queen est à la tête nango. Ce qui est le Queen a sali bêtise, loi oyo Queen y a signé, loi wana eko condamné Queen, personne n'est au-dessus de la loi. Ce que la loi oyo bâtie dans le monde entier, que mouto avant voyager, il faut ça la test il y a COVID-19. Tout le monde peignel a utilisé camarade naye. À quelle INRB, à quelle ça la test à COVID-19. Sans que peignel wana à se rendre compte à ça moutumoko figure emblématique. Sans que peignel wana à se rendre compte que atambolina pasteur à bawario. Ba tout ba yebina pasteur à bawario. Atamboli asala koye kosa na deni lesi batamboli. C'est que peignel wana à se rendre compte à côté na polémique na mai kalambai o batutu ba yebi aza grand star na mboka na biso Congo ya musique chrétienne. Donc déjà lorsqu'on parle de Peignel Kalambai d'abord c'est un nom. Partout Peignel Kalambai a kokende. Batu musu ba koluka ba yeba peut-être mutu a autographe a signé. Peut-être mutu ba linga akanga photo na do aza figure moko oyo ba yebi mwana biso ya poto. Mais tout moni Peignel elle s'est permis. Ya kozwa carte d'identité na ye. Ya kopé sa moutou a kene kosa elle a été testé. En plus de cela, Peignel wana, elle est américaine. Oui, c'est vrai qu'elle est d'origine congolaise, mais elle s'est naturalisée. A comme américaine. Si quand vous peignez la côte na INRB, à quel que soit la test y a Covid, batali Peignel, batali moutou a une identité à Peignel. Ba monique eza Peignel te. Bah Monique est appelée si question mark, point d'interrogation. Pourquoi est-ce que Peignel a boy ko kene ko sala la test na INRB ya COVID-19 yemo ko atindi mutu? Oui, les gens vont se poser des questions. Parce que si on a bien que nazana bien, na obanga na ngelo te, pourquoi pas na ko sala test à COVID-19 ngamoko? Il faut utiliser mutu. C'est que na ngamoko naza ko se suspecter na vanda ki na bato baza na COVID-19. C'est que ngamoko naza ko se suspecter que eloko moko to na kenda ki boîte de nuit na lokota ki COVID to naza déjà na ba symptômes ya COVID na kobanga wana na vi mutu akende ko salela ngai ponga na zonga poto mbongo na ko za traitement. Moi je connais quelqu'un à qui chasse à tambola côté ba boîte de nuit à côté ba nganda côté ba concert. Na souka na moi ka du COVID-19 akomi mako bela. Qu'est-ce qu'elle avait fait? A utilisé moutake ko sel a test na limité na première rue. Mouta fait les tests négatifs à matin avion. Tala ba maman nanga total na niveau ya dégâts. Total niveau ya dégâts. Moutou mo azo benga allez que soit linga intervenir. Oui allô? Allô? Oui. Tolanda ozan direct wana nani please. Allô Botaka. Intervention na oloba mama. Allô. Allô? Allô na oyo ka obi loba. OK. Nanga loba kaka mama. Na
nalandi yo nyonso tu ndenge obandaki ti sikoyo. Allo non lo bozokanga? Très bien. Yo dimne ka volume na okuna nyonso kangango. Allo? Kanga volume no kuna la télévision ba ba Olanda o. OK, nakangi. OK. Vas-y. Maman Gisèle nena lo baka boye, nalandi émission nyonso ne bandili ti sikoyo. Na moni makamna solobi. Eza makambo solo. Mais tant tozo loba biso toza ba mama. O comprendre neti nga. Mwana nga liboso aza âge mona penene. Na koki ko condamner te pona za bana kati ndako ndenge ba fonctionnaka. Mwana o nga pe na zolo ba yo po yebi. Ozo comprendre. Très bien maman. Toza ba mama. Toza ba mama. Mwana akokana na âge au bala te. Pourquoi mwana mama na ye na ba parents na ba limbisa na condamner bango te pour kobota bana eza kobota motema te. Mwana te. Elo musupe parents ko ba mwana ko sala te mais mwana pa ki asali na ndenge na ye. Mwana to na za 50-50. Mais net na nga Solange nde na za boyi. Mwana nga ko bala na âge ya 18 ans te. Na kati poto na lingango te. Aya mwana mukie abotama na poto na kolingango te. Pourquoi pas na kolingango te? Pour bana obiso to sala bango baza différent na bana na Congo. Bana Congo. Mais to kola na Congo na âge ya 18 ans, c'est déjà maman mkolo. Oyebi ko lamba, oyebi makamu nyonso, oyebi ko bongisa ndako, oyebi tout na âge ya 8 ans kutoke na dako ningisa fufu. Donc oyebi nyonso tu. Siko bana to za na poto awa, quand même to pesa te bana chance. Ouais. Nzamba sali biso grâce de quand même na mamboka o eza bana ba intégrer na bango eza na makambo bango ba yebi intégration bana poto eza na misala te. Na kolanga te na makambo tu biso to za bana na ba mama ba ligne ba oyoka makambo na oloba. Très bien maman. Siko mwana na 18 ans. Ayebi makambo Congo te, ayi mama la ba fama tamba te, ayi bola ba fuku ba pondu te ke batmo ba ele ba paya na ndako a servir bango, ayebi biloko wana te. Siko to mama na tata na ye. Donc ba ndimaki ke mwana kende Congo, abala azonga kende Congo. Est-ce que ba kanisa ki eloko o ba ndimi e ko bonga te ko beba. Poto mwana zo bala to mwana kendi bala mwana ko kindi po zonga te. C'est ça. Okay, na pasi na bisengo. Siko mwana o ayebi ko lamba na poto te, ayebi makambo ba pondu te, ayebi makambo ba fufu te, aki o bala na famille za ba luba. O ba yaka na famille ba yaka ebele. O lambela ba ondeni on servi ba ondeni po bana poto kanga na kati ya chambre na ye. Ata o baza awa. O baza awa to sana ba na ba kati ba ndako. So baza na mona chérie na ye to mobali ne abaliye. Bango so na tongo ba ke musala ba tiki bona ba na crèche. Ta ba uta misala be ba commander ba pizza na bango. Ba medisi bana ba gonflex ba lali na salté na ba na kati ya ndako. Na tongo ba bimi ba kei. Po baza bango to bazali ndenge moko. Ne amibali na basi ba yebi ndeni bango ba mena ba vie na bango. Momo na bona ba car na bango bien. Weekend ba ko benga na bango nettoyer ba futi ngo na ba agence SL ba musala. Eza fie bango ba mene a. Biso to ba mama ba congolais to yebi nde to saka misala. Mais to laksa ka bana. To zo laksa bango. Mais ba ko sala neti biso te. Biso te, ouais. Bazo débrouiller na o bango ba koki. Mais nga na condamner mwana te pas aki mwana. Et peut-être pas yokene ba parents te na condamner pe ba parents te. Ya mwana fala suka modèle wa suki boy. Mwana 18 ans na aza mwana poto. Ata yaki na 5 ans, ata yaki na 10 ans. Azaka na ba mutu na izaka aza bébé. Aza bébé. 18 ans mwana aza na baby, aza na bébé. Parce que loko moya il songa te peut-être tant c'est memi mwana ba niveau mwana ki. Ouais. Mwana kotna to. Ya mibale sune na loba ke mwana ndenga zota mwana komba kalamba ya vanda kuna sa musala ya tika biso pardon moi sur kalamba ya bandaka na etanga zaka jeune garçon pa mandai ko yeko na na bala ki ete ye ela mwana ndeko bala mwana batu po ko lambisa ba fufu ale na mwana otambo na kombo na ete mwana otambo na kombo na emoko peniel aza mwana poto sa tambo na téléphone ya sali pipise po na mbongo na wese point na bato ba ko sa ba kindumba na vitrine batiki mitaka ba ke ba dubai ko teka po bana ba ke ba dubai ko sa ba kindumba bon na mu sali ba téléphone na ye pa zo mbongo na ye ba be sa pa mwana poto na so mutaka na te. Donc makambo yo zolo ba ma sœur ça n'engage que toi hein. Makambo yo zolo ba ezoko engager ka yo. Ba mama na so wala nanga yi asota mwana kuma mutu to ta mwana komo na ye moko. Also la fille ye moko po mwana mutu na ye aso resolve tingana yo te. O makama mitaka ba kim kada se ba tambola mitaka la aba so ka bambongo na bango ba on des problèmes te. Ka ye ne ko ma
tambola mitakala c'est vrai papa na ete bon on ne pas ya kasi pas akene ko lakisa mutakala na public abana ke na kati ndako nde bana sotu bazana kati ndako est-ce que bana o baza o mona pena tata na yeboko alati coupa mukuse là c'est vrai on a raison moi j'ai des nièces na yebi moi j'ai des nièces na yebi maman nanga la voye to kata yo e yo kani bat ba yo ki oyo lobi ça n'engage que toi merci Solange Botaka cash lady o nyo sozana besoin luka mbongo so côté na Solange Botaka ozimbonga sola chitoko toyoki maman na biso abengi na lobi oya lobi ezaka kako engagé ye sikoyo Peniel Kalambai era kei kuna na kata inerbe skato sukaki sikoyo question ezali pourquoi Peniel Kalambai a utilisé camarade ton déconné à négocier les tests de Covid. Donc c'est que Peniel Kalambai yemoko a d'abord na confiance à santé na été par rapport à étant monnaie parce que tout le monde Peniel Kalambai a côté ba concert ba fali pour pas. Tout le monde na ba boîte de nuit, tout le monde na ba nganda ba lieu public est-ce qu'on est exposé et si qu'on maladie ezali en aucun cas. Moi, j'ai suivi beaucoup de vidéos de Peniel Kalambai. En aucun cas, n'a moni Peniel Kalambai a lati masque à se protéger, Si qu'on est na une RB a utilisé camarade, on a quelque chose, elle a été testé. C'est que Peniel Kalambai yemoko a d'abord qu'on suspecté que santé na est bien té. Parce que si moi je me sens que n'a pas de sentir culpabilisé na l'autre mon côté, alors j'irai faire la test comme tout le monde. Tangu Peniel Kalambai ake kosala test baye komona ke elongi wana ezali Peniel Kalambai te bazwi document wana carte wana ba saisir yango bazwi mutu oya kene kosala la test ba interpeller mbila akwei batuna ye mukanda oyo zwi wapi ba koti na internet batali elongi balobi o eza yote. Alors, elle comme bongo, mwana wana ayeko benga Peniel esika zalaki yemoko a débarqué na 1h à Koti ayeko se présenter la voilà Peniel Kalambai yeyo. Au lieu Peniel Kalambai, au sali déjà fraude. Wana eloko Peniel Kalambai asali, mutumoka lobi awa. Biso toza ba indo mutakala eza malédiction tantine. Donc on a ba répondre ba to ba indo na YouTube ba mutakala ezali malédiction ko laksa mutakala non a tout le monde te. Wana ta biso tozali ba africain. Alors to moni Peniel tango komi kuna a se prendre ko poser ba question c'est alors Peniel Kalambai lokola tambola ki na prophète ya pétage to moni pe pétage wana e utaki na prophète Denis si a pétage a contaminé Peniel pétage. Parce que balobi somme elobi na biso. Elobi ce qu'on tambo na moyibi babi errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assiste pas accompagné des moqueurs mais qui trouve. Donc mutu oya tamboli na moyibi o koma moyibi. Mutu oya tamboli na muta pétage esa nini et contaminé yo esa contagieux. Alors ton moni Peniel a fait nini a pété ba plan. Quand pété ba plan, Peniel a commis ko bundisa naba agent ya sécurité ya INRB. A commis ko bundisa naba tuwana o basala ka ba test na INRB bitumba e bandi. Peniel na bengi yo combien de fois? 3 fois. Peniel, low down your speeds. Peniel, you going so fast. Ozo kende do na vitesse moko, na speed moko, de peur que caméra cachée et zoyo tout le monde a na poto Autant na moto na autoroute. Batie vitesse 40. Liboso nango batie caméra cachée. Ba on ba pe ba bi soki o leki limite o na speed o over 40. Ba ko zoyo caméra ba okango photo. Tant ba okango photo ba ko interpeller soit ba botola yo permis de conduire, soit ba kata yo ba point et puis li kolon nango il faut au foot à penalty. Peniel o moni speed yo kenango. Peniel risquer un jour au foot à penalty nango. Peniel moni speed yo zo kende nango. Speed yo zo kenango Peniel un jour au risquer au foot lango ba penalty et puis ba penalty na oyo au foot est irréparable na bona ngati maman na biso abenga lobi aza mwana poto et tout moi na poto ça veut dire quoi
kozala mwana poto la ksini. Peigné la manifester impolitesse. Peigné la manifester que ndako auta a zo éducation à bien te. Kozala mwana poto cela ne veut pas dire que ozala impoli. Karine dit tout. Kozala mwana poto cela ne veut pas dire que on manque ba parents. Ça filumande. Kozala mwana poto elakisi ta ça filumande ana bana basi na ndako. Maman na biso mami botamba azana bana basi na ndako. Ça ne veut pas dire que bana basi ya poto ozala na éducation mabe. Kozala mwana poto l'accès éducation mabe te Karine dit tout. Non. Moi qui vous parle, moi je suis grandi en Europe, je suis venu à l'Europe à l'âge de 17 ans. Je suis venu en Europe à l'âge de 17 ans. Donc j'ai plus évolué en Europe. Dans sa impolité. Et puis moi la poto tant ok Afrique, il faut on qui ça que toi tu es bien éduqué au Vanina Mindele aux éducation est bien. Mais Peigné n'a pas montré ça. Peigné n'a pas prouvé l'éducation de l'Europe. Donc Peigné le coup de nami bali o Afrique, bako banga ko bala basi a poto baloba olingo bala moi sa poto faut tout na yo tuni ma kalamba ite. Et olingo bala nani Peigné le kalamba o tout na ma kalamba o tiko na des fautes. Ndiba tulino ba koma ko lobo olingo bala métis olingo bala mida entre maman mida je m'excuse pour natangi kombo na. Ba so ba koma ba métis aza mida tonda raté didi ki noa ni kutu atonda été. Ozo ko pe biloko na do etika le loko moko o longo la mitwa batute. Donc barobo koma ko benga bas bana na biso apoto ba Peigné le kalambai atika mai kalambai na défaut. Peigné le kalambai on comprend que c'est déjà fraude. Aussi on voulait déjà loi congolaise. Aussi déjà identité fausse identité. Aussi on même ta que c'est na yo tête aussi au bridge balo. En tout cas moi si j'étais à ta place ne l'est au sakan. Na linga kinami kiti ça. Parce que même en Europe, là où nous vivons, il y a des lois. Poto ezamboka ya loi. Poto déjà batubaza o basala ba coopération, to coopérer na bamboka o bakanyo na libaya, o ezali libaya ya mutu. Babi ezali usage ya fausse identité. Criminal record na yo ekobeba. Likolo nango ba okanga yo okota boloko, okoti ba boloko, o purge peine na yo. Parce que oyiba ki carte d'identité à mutu, oyiba ki passeport ya mutu, okene ko fongola ngo bank, okobimisi na mbongo na bank, mundela okanga yo a opinir yo. Tango punir yo likola punition ko peso er aussi ko purger peine na yo. Criminal record. Donc police check na yo et baby partout ko kenda kana siarbino na été so siarbia benga ngoni na français. Na siarbino partout ko kende, crime wana o sala e ko s'attacher na yo. Même attention qu'on luka musala et qu'on s'attache à eux, il faut on peut savoir explication aux autres identités que nous avons ça il faut s'expliquer si que cela et qu'on dépendre de la compagnie ou on ok qu'on luka musala ce qui va lingi bazio ce qui peut ba boy ba rosaote parce que ba robanga ba lo ba si que l'on nous a prouvé que passeport o et qu'on luka la musala ezaya yo. Donc Peigné le kalambai si moi j'étais à ta place na lingi nami kiti ça. Na beta mutute, na finga mutute, chakolombila, na finga mutute, mais na solola, na déclaré que I'm guilty, que I'm so sorry, peut-être le gars qu'on peut savoir argument, bana ba benga na poto, bana baza biente, na zo kokate ba trouble, on a kokate ba kotsangé le kwa na zo na kobanga wana, yango na tineli camarade parce que je suis traumatisé, état de santé bana na États-Unis eza biente. Mutu mwingi o comprendre yo. Mais Peigné yo au côté na kata bureau na inerbe. Peigné au bandiko finga. Peigné au bandiko beta. Ozo babo sala ngelo côté. Peigné likolo nango ozi caméra au bandiko filmer ba mona Peigné est-ce que yo na États-Unis na mboko bino bo vandaka. Est-ce que yo ko sala makamwa na États-Unis. Yango moni les Américains bla ba bomara ba noir. À défaut Lily of the Valley, to condamna ka ba Américain blanc. Mais tant que les Américains, il faut que les Américains parce que les Américains sont noirs. Au lieu de s'intégrer, mais il y a des mauvais habits dans le bango, beaucoup de quoi biser dans le bango. Si vous payez Kalambai aux Américains d'origine congolaise, au long dans les États-Unis, au lieu de Congo, au lieu de la trouble, au lieu de violer la loi, au lieu de la fraude, au lieu de quitter Sata, il y a des gens qui ont payé. Ongai Peigné. Likolo nango ozo baby ça comme maman Kalambai. Likolo nango na ebite ce qui va parler à Peigné, je m'excuse. Ce qui église ya papa va Peigné les arana bandi. Moi je ne crois pas église papa Peigné les arana bandi.
eloko esali ye eza soni plus bise ayebaki te ke bakotimbela ye to comprendre ye mama moko alobi abi eloko esali Peniel ezali alinga bise mais bise abuzoba parce que Peniel laisse-moi te dire oyebi ke osala ONG na Congo oseke eloko mwa kitoko okendaka na siki na Nyarwa Congo siki na Nyarani na Goma esika volcan salamaki okendaki na donation oseke eloko moko ya kitoko ONG na yo ezwi crédibilité bato basopotaki yo bato babetaki maboko likolo nango osali marque na yo ya bagen basi ya minene biso tozama bataille ronde boye olati yango epesi yo mwa taille ekati yo esali yo kitoko oteki mpe kala nani Peniel alors na retour ozwi mpe mbongo na yo olioki kosala test na yo ozonga mpo okonye kosala babusiness na yo oyebi te Peniel bisika olekaki baintervention osalaki bavideo osalaki na bayoutube obimaki oyebi te bato na mitema na bobandeko yo kasi bato nyonso tu baolinga yo oavance. Laisse-moi un peu te dire Peniel nayebi kolanda émission oyo est-ce que quand si tout le monde baolinga yo Peniel oavance surtout na Congo na mitema mabe surtout na Congo na jalousie la sorcellerie donc mutu to ko linga yo même ata Mike Kalamba inde bokabwana ini bala ba congolais terre tala mobali ya congolais c'est bokabwana na eswele za kaka moi si on a échoué mobali ya congolais nyonso adala wana mutema mabe keto mibena biso ba congolais azala ka so ba kabwani na mwasi posa mobali wana mwasi wana échoué na vie na ye mobali moko tenga na monate ki mobali mo bakabona betile maboko kende bonga mobali africain surtout congolais zamutema mabe posa mobali africain tango yo bomi libala yo il faut échouer ayoka yo zo bonga te ayoka yo passe ayoka yo zo kemba mais to monyo Peniel osali ONG na yo o meka quand même côté meteni ti te metie quand même ozo bundana likona ngo kitiki osali marque na mage o s'exhiber o tiki zo to polelo sambwisi biloka Mike Kalamba ya futa kambo tout le monde a monyango le bata frère Patrice atuna lobi combien ozo teka ozi zo to teki o tiki tout libanda biloka mukonzi ozo exposer biloka ndako a roi batu tout ba moni forme na ba moni ke seno za kamunene ba moni sima loko to ebima ba moni de ba moni forme Mike Kalamba ya bana ko betela to tango lati ba ba craquer libanda de ozi mutakala ya Mike Kalamba bimisi libanda. Moi je me demande jour à la Mike Kalamba ya côté l'église ndenge à côté le de jour à la Mike Kalamba tanga zo kota matamelemi tata batu siko tozonga na tolobi mobali nyonso alinga moi c'est échoué. Mais Peniel yo ke yo seli moi biloko no c'est bon to beti maboko o seli moi kale solo magi exhibition bien ba sobi na mbongo no pe Peniel est-ce que ko zonga calme mate OK o seli test na yo quelque chose ba kangio na positif na Congo kuna eza na ngo ba antibiotique eza na ngo ebele okutu na poto pete ba boyaka okutu ba antibiotique na yo okoti na ndaku o beli ba antibiotique na yo jusqu'à ce que ko yoka bien o simi de lo zongi. Mais pourquoi tu voulais mettre tout le monde en danger na risque? Pourquoi Peniel? Pourquoi finissez ma parent na yo? Pourquoi finissez na poto? Pourquoi finissez sous Mike Kalamba? Pourquoi finissez sous église corps ya Christ? Pourquoi finissez? Peniel, ou qu'on dit qu'on finissez ma parent na yo? Maman ya Peniel, tu dois faire quelque chose. Maman ya Peniel, tu me mets qui 9 mois à moi na libumu. Maman ya Peniel, c'est là la nation de la peau na Peniel. Et c'est là. Comment d'abord il y a qu'on divorcer à bas âge, assez échoué déjà, assez déjà échec moko, et qu'on l'attaque et kunki moko, et l'attaque c'est Marie Misamo, et qu'on l'attaque dira toute sa vie. À moins que Dieu lui fasse grâce. Allez, maman nzambe, nde loko na ye longwe. Mais Peniel ce qu'on même kaka vie na Jackie Rouma. Peniel, on is speedo zo kenango, Peniel e Olanda yo un jour. Speedo zo kenango Peniel e kokanga yo un jour. Tala, omoni bato ba beto maboko na YouTube Bala mama kuna ba ocha yo Peniel botika ba marino kuna ba ocha botika moni batuana. To rozonga kaka un jour. Omoni ba vidéo tout ezoleka. Omoni tonto komie, exactement un smartphone. Et là, au mon côté, et lima etikala. Omoni Mark Zuckerberg, na publié qui est, a te ba miopi ba linet, wala minene ya 3G. A ota ya olukane na contrôler mon kili. A olukase le loko, moko si soye da sou plus meilleur que oya sali lelo. Donc, biloko tout Peniel o yozo sala. Etikala, quel que soit YouTube.
Oh, na avis du public. Et pas Didier Masuki. Et Tikala. On a ba WhatsApp na biso ata ba longoli yango biso pe ba oyo to si to capturer yango to si to save yango e ko longwa ka te mais un jour peniel oko payer penalty ya vitesse oyo zo kende nango ba caméra cachée ba image yo zo tikeza ba caméra cachée oyo zo tikeza zo kanga yo un jour peniel oko futa penalty nango peniel ozanga ko pesa explication en plus de cela peniel tu as les garçons à la maison. Bana on a mis balita nga la na garçon nga le loi 15 ans. Eh moi la qui pantalon moi kiti be moi nous autres deux monde na aya tomboli au pantalon man pull up your trouser. Man bring it up. Moi na mobali aya ma du pantalon nga matisi bring it up. On let tell mo ko moko aya ma kangi o buto can't you see you shove your boobs outside. Donc moi na ma mobali zo mona ko a telemelo eh moko pe o seli mo loko aya telemelo tema ke ngamba mobali o tali obi eh est-ce que le misi mona mulai boy. En plus, vous en avez un balouba. Et 100% côté au 100, côté au 100. Penyel o yebite balanini lelo o yozo bobimisa na ndaku penyel o yebite. Penyel moi je te conseillerais low down your speed. Penyel moi je te conseillerais parce que aux américains. T'as la monnaie gouvernement na bako sala on penko Que ba biso peke lo monnaie aux na to pe sur embargo 5 ans au kita na Congo te. Parce que aux américaines, on y a abusé, et puis bon, on est là, bako kipe, contredire, tester, oh, ou t'as aux États-Unis, oh, y a qui n'a pas ce que yo, ou t'as qui aux États-Unis, oh, y a qui n'a COVID-19, oh, y a comme ma peuple congolais. T'as là, biso to kenda tribunal, batu baza, mani botama, to de belé a, que mbila makanga yo, akango na libaya, oyiba libaya muto bete lo na shop, mbila kangi yo, ba traduire yo na côte na juste ko samba. Nadej Kassa, mère de Papi Jay Yangoana. Ba mila makangi yo, ok, mana tribunal na koto ko samba. D'abord ozo kota wana omuna na tribunal wana kaka ba anglais, omuna étranger te. Ba anglais ba ngomoko ba vandi kuna, ba cheke ba lobi droit ezanzambe. Law is God. Ba zi ba tiango ya munene ba bi in God we trust. Ba zi ba tiango omuna pepa moko juge Allah type la maman quoi noir a vu chapeau mon comme un nefa pembe a tiango bo a hôtel la ville neta kiti neta a hôtel la obo do e hôtel abando hôtel amando tangela yo loi atangela yo loi tangela yo loi e asisi ko tangela yo loi ba na bango ba za pembe lisikoyo bato ba kize yo baniso ko tangela yo crime yo sali même otamaebi bando tangela crime yo sali. Bando yebiso ba dégâts ya crime au sali nga bakanganga même otama yebiti azawa boza pe awa bokota auto dans moko yo obeta libala oyiba okota pe boloro bozawa nene to saka la couleur c'est jaune Claudine Bolenge tozawa mami botama tozawa basa filumande babebe makizembe tozawa to abana ya Londres bijou mapina mama pasa ya mona tozawa que ba kango vraiment na compte de coopération pays indi mbila pa kwe kanga ba kraka ba lemba ba compte super na camion soni ba hôtel à l'époque j'ai béni de même ba caméra cachée ba smartphone ezala kate pour ceux qui ba smartphone ezala ka meto sambwa eka ba okanga ba okanga ba kraka les filles talo be papa obeti mali baye indi ba okanga na road boko yiba ba Versace pe oyiba ba caval pe boye indi ba kango na Dior pe bona Christian Dior ko yiba saka Christian Dior ba kango pe ona Gucci churo yiba na libaya eza yote e indi do mbila kwei lokola filme do ba obi misoma ke ba kraka c'est tout un selfie jolanda kwa la jaune eh ba misona ndenge kwa sima ko ba mona Marie les bonnes ta j'ai dit Christ Seigneur mais bon t'as tout comme ça en Zambie le love mato yebi nzambe Nadej Kassa c'est une grâce bébé makizembe l'auto yebi nzambe c'est une grâce mais bon t'as l'auto yebi nzambe souvent je botaka cache les dit l'auto yebi nzambe c'est une grâce donc ba kraka obi madame oyibi volé steve obi mama ba kango ba kraka na sima obi mabembi la pa kango na sima yaka kotsu na kamia bwakio au côté de la voiture là va nous la triba kangi on est quand même Marie les bonnes on a selfie ba on les quand la ba na ba window ba kanga ba window cell Betty la patronne cache lady ba kangi ba kraka ba hôtel la mo le qui est buna police chez Marie les bonnes pour on est dans la sima ville on a ba arrête ba selfie
Ba Harvey Nikota, on ba mboko ba Angleterre oko. Le même soto hôtel la paix, mutu pas la ti Versace na ye, ma ibotama to hôtel to seka. Et ba mboko vraiment au kitido, au yibi, au petit libaya, au kika pas le comme ça, Versace, au kika la Christian Dior. Donc on briser loi. Ok, ma ko buka loi ba tu ya ba anglais, buki yango bébé makisembo, buki loi ba anglais. No ba kangi mo ba kangi wane mo yibi ba koti so bu ba kena sel. Au côté de la police station, ba ko kembi so na no wana soki po sali pe buzo ba ko tiko petit lobby. Ba on lukelo nani avocat d'office ni na ko ya osambela yo. Avocat gratuit, avocat d'office faut ya osambela yo. L'icône moi ba osimbi sa oni ba simbi so photo mo ba osimbi so batch mo ba simbi. Je suis criminel, qui est ma photo left, to the right. Ça là aucun photo ba aucun ba photo, quand photo tche moyibi, quand photo tche moyibi, aucun photo pour on lo bate ke zayote. D'autant ba so kango photo wana. Ba zu ba condition na sel, ba zu ba empreinte na yo. Ba fingerprint pia. Les colons n'ont pas si bon ba bengi immigration ba la statina yo. Statini ni yo zana ngo. Mais zana mukandate na mboko iti. Au monde a vraiment que pas bimisa yo et comme il faut ba caution ya po bima. Parce que zana mukandate, les colons ko zana mukando do yiba na mboka batu. Peñel, zana mukando ba congolais te. Peñel, toi tu es sans papier au Congo. Peñel, you are an American citizen. Are you not a Congolese, darling? Pourquoi ça n'a pas de Congo bongote? D'autant que Kangi on a fait quoi? Ba pétion liberté provisoire, ba pétion belle. Donc il faut zonga bien fi kilo à Londres, il faut zonga oya ko samba. Donc il faut y avoir signer à la police station peut-être une fois par semaine jusqu'à ce que va retrouver place na tribunal na court aucun ne conseil justifié. On va pourquoi cela qui crie moana. Les colons en moi là ba avocat et puis les awana oko futa penalty. Donc ok c'est comme on dit ba tata on a mandé frappé ba otala yo ba ni ko tangelo crime yo sali. Loi boye lobby boye na loi boye lobby boye ba kanga to ce qu'on justifie toi. Pourquoi ça dit crime wana? Vraiment loba. But comment on tourne ba she's crazy the girl. She's very crazy. Ba ni ko tourne ce pourquoi ça dit crime wana? Ce qu'on justifie toi, au Ibe Poani, on a Mukanda, tu pouvais travailler, au Ibe Poani, Libaya ya Moutou, crédit carte à Moutou, Moutou na salimbo on a crédit carte na yo yibi ya ngoke ko falsifier au yiba, mbonga Moutou loba pourquoi ça est loko nini, Moutou mwa kosi liboma, o ngani na zana peut-être ki na ba câble la sala crise, il y a dépression. Donc dépression c'est ça là dépression c'est comme ça que libaya wana o libaya ngona loko c'est comme ndena otuno abindi ezaka bino bat boloko ta mabaya ah je dis que c'est Seigneur to ebi nzambe le posumi moi Versace na pe na mbongo na mutoki o la tango calme o kotima na selfridge na signer libaya bino sombi Christian Dior nanga au signer ma libaya bino o signer chaka dans le coup de signature te o beti ma pile tia na sombi sac dans la Gucci na lati on a à l'aise et puis eganga na on anda kuteki boyibi zo funga ba porte te mais mundela otondo lobe mais ndenge ni yo kaka ne mutu o lokota ka libaya nga depuis na tambo na mboko na lokota libaya mutu te donc mundela o mono ko kosi siko na siko na otuna yo guilty ou no guilty oza coupable to incoupable siko siko lobe na ko za no guilty. Et mais ma bango suba bimisa ba mbongo bana ko sala banquette mukolo ba obando po kata bango ka kolobika am guilty siko puko yibaki yango ona yibaki parce que na mona ba ninga nga bazolata nga na sala katenga pe nga lata ah ngo kuleta bo limbisanga omoni moi et quoi léger moi peine parce que au sengi pardon avocat na opé a plaider sérieux bi non quand même na loin lobi boye msura reconnaître ma benae a sengi pardon boyo kele matala ka azana bana tala ka boy omona ba sani ba léger peine. Mais peigner, na pisi moi résumé na ba peigner, yo sali crime, usage à fausse identité. Tu évites ce qu'on a la corona ou pas. Les colons n'ont peigner, au bandit ko beta ba sécurité wana, au bandit ko finga bon la sécurité yo na poto, qui yo ali au-dessus alors pour nini. Pour ba lou bandé bazana pouvoir oh to poyo nous na battu no yebani yo de peigner no nous a di kola loi. Eh peigner. Shameless you know. It's so shame even your parents. Ma parole me fa luka nzambe ta papa na bino pasteur il fa chama bolongo na sale la mawana nzambe ami tu na ka c'est divorce oh parce que on peut divorcer divorce aux aba nerf solide to zawa
Parce que ba divorce awa. Faut qu'on a ba nerf solide. On a ba coach à malamu te divorce aussi ko sali so ba erreur. Jusqu'à ce qu'on ta maman met au souka. Papa te dit lelo to pesi mec raison. To pesi sa mec raison papa Didier Masuki to pesi sa mec raison. To les ma okélité da divorce bébé sakami tout. Divorce bata ba mi se ba ebe divorce loko ya. O meli maite ko me o divorcer te. Divorce ba o meli maite ko mekate. Donc, si on continue à divorce, Christian Sifa, tant on continue à divorce, wana, on va conseiller à la réputation de Kotanda, Maloko, les lamba, batandina, singa, à la portée de tout le monde, et de la moyenne bête, en weka, au capolata. Réputation de Kotanda, Maloko, les lamba, singa, de la moyenne bimaeka, au sapoyolata. Eh, divorce, et baby, son moutou. Divorce, et tabu, sinon, babingando. Divorce, divorce ko baby so muto ko motama na ndumbo kana to tama na nduma anduma me otama no moni camarade pour ka do divorce baby so muto ko no tala bana stress bana otala oyi batende nini oyo ka peke mobali yango pe ko na mai kalambali ye wona pe majabu pe et pas so muto mais et pas so muto ma ke mai kalango malgré pe ba problème ya ki abeta ki yo to peut-être pourquoi abeta ki yo parce que bande ko yo kate malgré bimisi yango mai kazakaka le pe majabu pe comme pe so matakaka le pe église pe mec la mai pas so dia badim église pe so vimba donc tout ça ils ont pétition ba câble et pétition ba câble au côté so na ba patela ba wario pe mutu ese peta donc nzamba se atika de milesi o kanga misu na pe so abe misu su mutu mai kalamba apanzio su mutu o tekino biloko no zonga to ya ko ko sala ba navette biloko na kotana na business a koteka biloko boye siko lelo so balobi to bandi yo for 3 years o ya Congo te yebisanga bageno no teka na poto sambongo na poto tala mboka bageno pe na kinga mi melombongo ye belo samba ba navette na yo business ko siko balobi ke yo ko kitate na Congo pendant 5 ans to punir yo parce que loi oye o briser loi oya qui osali Covid à l'okuta c'est que yo oza na Covid il faut pas que ne ba ça la haute et puis na Congo ba ko konselo makambuke ozali Covid positif. Oh Peniel, what the hell? What's going on with you Peniel? What's going on? Comment ba ko konselo makambuke oza Covid positif? Partout ba ko sali so tête ba ko ba positif parce que linga ko ya boma ba tu Peniel. This is a mess, man. You've been to the big mess. You've been to the big mess, Peniel. Okotimana mess, mokono. I don't know how you're gonna get off. I don't know, Peniel. You should have think about your children first. Think about yourself first, Peniel. Think about your life. You've got 2 children. You need to think about your future, your children, about yourself. Hey, Peniel, you've been through a long mess. You've been to the low man. Donc, on Congolais, bah, qu'on s'est que Covid positif, pour qu'on s'en ait positivité. Ne peut pas faire chier yo. Les Congolais, on peut pas kangi yo na hôpital. Eh, yo on prenait la bango hôpital te. Fille de la promesse ma sepoula. On prenait la bango hôpital te. Qui ote ma bijou ma pina, mais finalement quand hôpital à Lix, bango ne ba okene ko chao na centre 50 ba to na mbetu moko ma oko, ba reso na ngosoko line up inseko do soit pour pinir yo. Pomba la sima, otia sous mon côté, parce que ça Congo que zanga loi. Nade shkasa po alapa. O baby si pe vina yo, o go tela pe Congo baby e Congo mboka na Congo. Ba ko faire chier. Il va faire chier, yo peut pas faire chier do lapi. Do Mike Kalamba il peut le kolo bima qui peut sambu c'est que na patela ba wario. Mike Kalamba il pas ka lier si batabita boni atena nukuna. Et puis papa na bilo pa yo lobate. Mec, la maïs que ce cas de la bio, il y a la scène soda ma casse, il m'a amené à soukisier, Peniel Kalambay. Mec, la bala nyongi on a pris na souki na hôpital. De ba là ils sont à l'hôpital, mon coup de Peniel Kalambay, kembi ba boto le pe téléphone. Et puis qu'on a moutou pas au contacter parce que bah tu as quarantaine. Pour pas stresser d'abord, bah il a bien filmé, bah là tu vas masque dans chambre, là dans moutou, coup dans Peniel, na bengi o 3 fois. Peniel, alors bien, okozala na yo na nzoto pe kitoko kasi yeba soki oza no phobi zaleli.
okotula okokoma beta bwaka donc babi peigner la okoma bete on a bateau ya YouTube olo. En tout cas, je suis à la fin de mon émission. Tu mets une émission, hein? Je suis à la fin. Na pisika peigner le conseil, calm down. Accepter ma be osali. Ndima tort, ndima photo sali, déclarer que le bas I'm guilty. I'm so sorry what happened. Nazaki na ba stress. Peut-être ba quoi ka raison moto ba na poto. Parce que fraude dans lingo ça, you peut ka moto yo koliam. Déjà ka mec la même ta ay son nani kongo nani ba betra ba fraude. Donc ndima ka guilty, le ba na minute yo na guilty bo excuse ngai ndeni ni réaction na ngai na banga kindima ka guilty. Liko na ngose ba ko pesa open pigeon kaka amende futa ngo ciment de la zonga yo boko la bana. Hein? Prochainement dans que Congo peigner. Use your brains. Use your brains properly. Use my brains now. Et puis, na biso bato to Hollanda, to côté na Facebook, que ça na YouTube, qu'on a la vie du public. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, oh, bah, ok, de kin, bah, on sait la test à Covid, et bah, ok, ma souki 180, on sait la test à Covid. Ok, à celle ici, il y a faux. Congo d'abord, ils en ont pas si. Congo, ils en ont pas si. Pas si, ils en ont Congo. Traitement d'abord, ils en ont problème. Ce que tant que nous avons que nous avons ils ont déjà faux, wana. Ce qui est ok, nous avons Covid, nous mettons pour ma famille, pourquoi nous avons un risque? Si on prend aux hommes au boy, aux hommes qui sont celles, si on se Covid, on a ba boîte de nuit au tamboli. Et au ya nango awa, na États-Unis on a quarantaine dans le coin Angleterre, te bakangio 10 jours mo. Oye mbala mo mo na ban, mo bo mabana yot. Et tant ba la loi c'est pour notre intérêt. La loi d'abord c'est pour protéger le peuple. C'est quoi la loi? La loi d'abord ton bâti, loi c'est pour te protéger. Et lui ça pour me protéger, la pour pas me toi pembe nanga. Mais ils ont brisé l'homme bijou ma pine maman passa. C'est que toi tu t'exposes dans danger. On t'a pu respecter bateau bata pembe la loi est ça pour te protéger, pour protéger aussi ma voisin. En tout cas la commune ngana suka maman peigner tchema blongo na se étant que moi si Jésus a bibo le lapona été le lapona bana na yo peigner ndaza wana aza mwana liboso na famille. Peigner na prémisse. Donc ce qui prémisse, ce qui prémisse déjà les affaires et retire les aïeux au bébé. Donc ce qui pour la liberté déjà c'est échoué. Pour les qu'on n'a pas bon problème parce que exemple où tu as d'abord les colonnes à mon alibossé face à la modèle. Alors Péniel elle n'est pas modèle. Péniel elle a échoué. Péniel elle a divorcé. Au-dessus de ça Péniel elle est impolie. Au-dessus de là Péniel elle ne respecte pas les gens. Péniel elle est là pour briser les lois. Si comme cette Péniel là, si comme Péniel n'est pas modèle, si comme maman Péniel lui il faut les là, on se remet à bolongo na yo chakala se, nzambi wanye, tata wanye, umbile, lela, maman Péniel lela, sur l'élite, ok conseil était, c'est vraiment regrettable. En tout cas vous étiez nombreux. Na meke pour que l'analyse wana en tout cas besoin nga rong te o azinga rong bolimbisa na ande kona bino na ka ande kona bino donc pour s'abonner pas Didier Masuki mobala mandefa pembe Eshkra autrement dit Esther Joseph Kachunga Ramadan de la génération samaritaine Royaume-Uni officiel TV Eshkra bon like pe Facebook nanga bon linga pe beaucoup me bele na Facebook bon partager na mon bino côté bon partager message comme ba maman to bima to bon de la pona bana to éduquer bana bien. Parce que tant on peignait la fingi sa papa na e, azo fingi sa maman botie, azo fingi sa mai kalambai, azo fingi sa bana poto. Donc peignait la fingi sa bana na biso ya poto edika ke bana basa poto ba edika ka bana te bana ba impoli. Ok, ce n'est pas le cas de tout le monde. Lily of the Valley. Ce n'est pas de tout le monde. Yasmine Mokonzi. Yasmine. Ce n'est pas tout le monde. Aziza Pinzi. Eza Bongote. Ce n'est pas tout le monde. Solange Botaka, Oedikakabana bien andaku. Ce n'est pas tout le monde, maman pas ça. Eh, Bijou Mapine, la maman des filles, Oedikakabana bien. On a pu Gisèle Esther Kachouara, la maman des garçons, Oedikakabana bien. Eh, Safi Lumande, la maman des filles. Tout le monde n'a pas de bali sa moana. C'est que si mon éducation est bien, c'est que Safi Lumande, on peut parler moi la peine à l'ibala, quand t'as bien à l'ibala. Donc, Mami Botama, donc, la maman des filles, ça pose à préparer ma Francine bien, n'a pas Britney, pas quand t'as l'ibala bien. Pour ma kamoué yate. Donc, Esther Makizembe, on a préparé peut-être si bien.
Pour babi loko yo eyate donc les mamans t'ont préparé bana pour babi loko yo eyate. En tout cas moi je suis à la fin de mon émission, vous étiez vraiment nombreux. Oh, voyez-vous comment est-ce que vous m'aimez? Oh, na moni bolingo na bino, bo s'abonner, bo linganga, bo misrananga. Tout na saki bino pasi bo limbisa meliko nango Jésus-Christ revient bientôt to kanga manzambe to linganzambe mokilo que ne presque à la fin so yebi nzambe te eza pasi dibanda na nzambe eza pasi to éduquer bana na biso na bonzambe lila esiko zali yayo yango wana. En tout cas je suis à la fin. Marie la joyeuse Bokeka yango wana je suis à la fin. On a boki libanga te bolimbisa Alvira donc na boki bato na kazalaka o ba supportaka Didier Masuki mobile mande fa pembe. Je suis à la fin. Bato pe ba se connecter na YouTube ya bino yango wana. Escra avis du public ya bino yango wana lingi bino bo s'abonner. C'est ça, Mado Didier Kadito. Yayo yango wana Solange Botaka balobi cash lady luka mo okuta na e OCP la. Mami Botaka yango wana coach. Mami Botama yango wana big up. Na pesi bino la couleur c'est jaune Nenet Osakano yayo yango wana. Bébé Esther Makizembe yango wana matron na biso Saflimande. Bibishka sa Nadeshka sa na Katia Diblin. Au revoir, je suis à la fin. Bonne soirée, Jésus-Christ vous aime beaucoup, moi aussi, je vous aime. Soyez connectés, branchés.